La bisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Stabilisation ya monnaie locale franc congolais sengeli boye bake premier ministre Judith Suminwa Tuluka a convoqué mokola lobby réunion monene ya comité ya conjoncture économique que vous avez détaillé dans reportage Oyo. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il est évident que même si la réunion à laquelle nous venons de prendre part, vous connaissez l'intitulé, c'est un comité de conjoncture économique, donc nous examinons essentiellement les problèmes économiques, mais il y a bien un lien entre la situation sécuritaire parce qu'il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo, plus précisément na Kirumba, professeur Bob Kalamba, politologue à Sali Point Nélément Oyo. Cela présage beaucoup de choses. C'est que d'une part, l'armée congolaise avait mis tous ses moyens dans ces deux villes, à Kanyabayonga et à Kirumba. Et donc, pour le gouvernement congolais et l'armée congolaise,
C'était des verrous qui pouvaient empêcher de pouvoir au M23 d'aller dans ce qu'on appelle l'espace Nandé. Or, ces deux verrous ont sauté, et quand les deux verrous sautent, ça veut dire que la voie, elle est libre, puisque tous les moyens militaires étaient concentrés vers ces deux centres, et une fois que ces deux centres ont été pris par les rebelles, cela veut dire que la route, elle est ouverte, vraiment ouverte, de Kirumba jusque Lubero Centre, qui est un centre assez important, aussi très important en termes de négoces, et aussi Butembo. Et quand on dit Butembo, Butembo, c'est la ville, on va dire la ville cousine de Beni. Et Beni, ça veut dire que toute cette zone-là, c'est une zone qui devient dégagée pour les rebelles qui peuvent prendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, assez facilement, puisqu'il n'y a plus de système de protection, il n'y a plus d'armée. Et comme il n'y a plus d'armée, donc toute cette région devient véritablement un champ de liberté où le M23 et l'AFC peuvent directement se déployer et occuper ces terrains-là. Il y a plusieurs explications pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. Quand vous regardez la carte, vous voyez bien qu'il s'agit d'une progression non pas vers le sud, mais vers le nord, ce qu'on appelle le Grand Nord Kivu. Ce Grand Nord Kivu, c'est une région qui est pratiquement monoethnique, qui est peuplée de ce qu'on appelle l'ethnie Nandé. L'ethnie Nandé, c'est une ethnie assez particulière qui a fait toute sa fortune et toute sa gloire dans l'histoire comme étant des commerçants, des grands commerçants qui font du commerce non seulement au Congo, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs, c'est-à-dire au Soudan, c'est-à-dire en Ouganda, c'est-à-dire aussi dans d'autres pays. Mais aussi, ils ont quand même une capacité d'influence assez grande. Et donc, cette population, elle n'est pas une population guerrière, c'est une population commerçante. Et toutes les rébellions qui ont déjà eu lieu en RDC, vous allez remarquer que très peu de conflits se sont passés dans cette zone. Quand je dis conflit, je mets de côté ce qu'on appelle toutes les milices avec les ADF qui sont dans d'autres dynamiques. Mais conflits armés, guerre, comme on en connaît dans le Petit Sud, autour de Goma, Massissi, Rutshuru, là, dans cette partie, il n'y en a pas. Face à la situation sécuritaire inquiétante dans l'Est de la République démocratique du Congo, les personnes vivant avec handicap à la ville, province de Kinshasa, qui mécontentement na bango, mokola lobby liboso et ambassade ya France, ezalaki kafu bozo ba détail. Ni d'été intervention, il y a le major Rémi Kanzama Malaise, le fils de la promesse, commandant escadron, il y a assainissement, il y a ville province de Kinshasa, paix intervention, tout kin, il y a la police nationale congolaise, situation elingaki et dégénéré nandenge ya kosakanate, po bazalaki na kanda ya kosakanate, bango banani, ba personne vivant avec handicap, ba kendaki lobby eleki liboso ya représentation diplomatique française à la ville province de Kinshasa, veut dire ambassade ya France na boulevard du 30 juin, et Sikawapi, ba tumbaki ba pine pe balingaki ba kota tina kati, po na kolakisa colère na bango po na ko dénoncer guerre injuste na est ya République démocratique du Congo. France avandi nie akangi munoko et pourtant selo bango bazali ko soutenir ba Rwandais. Bit na biso ezali ba français ba kende ambassade na bango tozo tumbango moto tozo liboso France ba kende to ko bango lelo ba biso ba congolais to kufaka hypocrisie bitumbango chaque jour bombe ezokwea na ba place ya ba réfugiés bazobwaka bombe ese réfugié bundaka kuna nini bokozwa bombe kopedo bwaka kuna mais ba français baza derrière makambo wana bazokita ba 1-3 bapesaka bango minduki bango bomaka ba congolais yango bato makolo kuna bakoki te biso ana tokaka mapesa batambola na biso batoto ngulubaka oto sumbaka na mabele oto ngulubaka na mabele toyele roba kubwakila biso bombe baboma biso ote bao bakupi wana baleki biso na ebele eloko biso toyeli lelo na ambassade ya France po koyebisa bango ke mindele batika hypocrisie tokufi trop tolembi. Selon ba manifestants, guerre oyo ezali kondeye population ya Est République démocratique du Congo et ezali pe à l'origine ya augmentation ya taux ya bandicapé na mboka. Alors, lelo, bavalide batelemi, baisali makambo nyonso, sesi ezwami. Mais biso moko bahandicapé toyebi non, lokola bazalaka bavalide te, bazalaka na masolo, biso moko bahandicapé, ya mouvement du réveil, les personnes qui ont un handicap au
Congo, totelemi. Soki makambo changé te, ambassade nyonso ya étranger ekolongwa na Congo. Kasi esengeli boyeba ke badepozaki memo na bango epai ya délégué moko ya ambassade ya France oyo azalaki accompagné na bourgmestre ya commune ya Ngaliema na encadrement toujours ya l'élément de la police nationale congolaise sous commandement ya le major Rémi Kanzama Lalez esika wapi na memo na bango batikaki délai ya 48 heures na ambassade ya France bapesa ba réponse ya solo sinon bakozonga lisusu dossier à suivre. Baini ya Congo balingi ko s'en prendre un inspecteur général ya finance chef de service Gilles Alingete tomoni bango pe tobeli bango bolandelema oyo. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokondi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne de diabolisation monene ezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo botika monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na ye kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Rocade ya Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yeke yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci
au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, na commune ya Kalamu na 14e rue na quartier Kimbangu amelaka Maya Mabulu ko kamwa Serf Luzo l'office tempéro pour na détail. Ezo sala na pasi makambo zali koleka na awa na 14e rue tozali na quartier Kimbangu, plus précisément na commune ya Kalamu. Ndenge kaka bozali komona boye awa bokondima teke population bamelaka mai ya libulu oyo bozali komona yango pe baselaka misala nyonso pour depuis 2019 bamona nanu mai ya régie des eaux lisusu na barobine na bango te barobine ekauka ebongo peso ki otali libulu yango façon bazali kotokela mai na place ezaleli okoyoka mawa yoka lisolo 2019 avenir obimba oyo comment obika kuta libulu mono ya bulu antenne comment obika biso awa depuis confinement donc premier confinement deuxième confinement to banda wana do tilelo do suna mai te na bena biso 14 mairie o nyonso Kimbangu na Kalamu to suna mai te mai zala su ba bongisa biso to lobani ba ka bongisa ti po to yo ka su ifa kimoza kolo kuna eza ya okangama baya ba bongisa on ba déboucher comme ça biso to ozwa mai ba bongisa mai na bango po do perdre ba client ba perdre déjà si ba perdre ba client te mo c'est perdre yo kala ba on se so mai donc ça mai po to ça mai ma buto to lambelango to zo ba msuku ba melango kutu eza malade et on cause to éviter to bonda nga boye ka confinement ka boye mai za la soute ma soute so ba ngam ko lo mai za la bon c'est tout mai c'est tout bien que tout comme ma boulot boye tel ka de to ka zone image to to mai ona doka na kati ya RDC ana Kinshasa to nyokwa makana mai pona nini papa na nina yeba so za na RDC biso za na RDC comment banda to ça de 3 ans yango to zanga mai surtout na baba na biso 14 mai ebimakate mai o ndeti ngana za mutama na lamba spaghetti na lamba dala mesa na neza sikoyo ndenge ni na kende ndabela mai ya libulu ulu kula biso so eza boucher boluki ba tua minene vraiment o bat basa na facile ya kotoka mai liboso kuna kalezaki mwa maba ndeka so mama ezo mama ine des mboka pe beba déjà to la muka rapete mais mai ebima rapete atobola mu ine bo mona pe mai te des bo mona pe mai te ulu ya solution pardon banzo de te beli biso li kwa ko memke de luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de te beli don ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mutako boko langa ba mai ya de bulu mai pasi hein no fuga na nzila mai ye yotoka mai mai pasi penza mai ya de bulu to sepelite mai ya de bulu penza ezalaka mai ya de bulu ezalaka te no fuga na nzila yotoka mai tala neti mona oyo façon azali kotokela mai na risque nyonso ki adinda na libulu en plus libulu yango mariage na courant ndenge kaka SNEL na régie des eaux banyokolaka population ya Kinshasa. Mama olobi nini yango fongo nyonso ekomaka pasi na ba mai pasi kolia pasi nyonso pasi mokili yango ekufa otoni toyeba pe te régie des eaux ozosala eloko te mai eza te courant balongi ezalaka te Papa directeur ya régie des eaux Papa David Chilumba kokamwa te ndenge omimoni awa izande pona 14e rue na Kimbangu na commune ya Kalamu bazali kosepela te yango balobi yo moko nanu yaka awa omekata kopo moko ebongo tala ndenge ko se sentir ya passé eke yo banzo de te beli biso li kwa ko memke de luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de te beli don ngana age na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mutako boko langa ba na wenza kabamba mokolo lobi babomi banguma mibale babimi na kati ya maison moko banguma ya minene kokamwa boza ba détail tambola na mokili omona makambu baloba tozali awa na wenze ya Kabambar na commune ya Barumbu
esika wapi batu bavandi kaka boye na ngambu mususu batala boye population ebandi kokima mbangu batu nyonso sans unique laisser passer priorité pressée botu nanga nini ezalaki nde po bamoni makambo na bango telelele telelele batali kaka na maison moko boye banguma ya minene babandi kobima batu bakimi babeleli ba oyo bauti musika nde babandi koya pona kotala yoka lisolo. Mama pata bengi ngai abi papa. Mama pata bengi abi papa nguma mo watikali. Na ye na bengi peti oyo. Kana ye na bengi oyo na imata. Yo kana lo. Na bengi peti oyo na bi mama pata abi kinake nguma mo watikali na benga mata na ngao tebito gonga. Mama pata abi nguma mo watikali na bi na kombo na Yesu. Na medina bala ndama kilani pata kozokota okake nguma na. Nina ko benga peti oyo tokoti na kuna na kati neto nguma mibale. Papa, zela nanu, yo sala nini? Olobi? Na sambeli pinza, na sembi, na sika na shen, na bandiko, Betela mutu. Neutraliser mbala moko. Nguma mibale yango bozomona awa tozana balungu awa sikoyo population ekomi komituna banguma oyo bautaki wapi soki pe zali banguma ya solo question etikali wana ya koyeba soki bautaki wapi kasi soki pe eza maître Pierre na mama Jackie basambo na bango po bakufi yo. Merci pour la confiance de fidélité sur la plus Yamokola Lelo et Komina Soukaboti Kato dédié. Édition Yamokola Lelo à une grande dame, Madame Beni Bolambo Azali, vice-présidente. Il y a ONG Restore Live, beaucoup découvrir une édition Ezali Koya à travers Solo la plus sur le CPLaki. Nava image Mokola Lelo Pessa, merci Nadio d'Enfer, Jacob Kayanda, Serge Lokondo, Jamais Barata, Jérémy Fouetta Azalaki, na régie finale, sans oublier les directeurs techniques Venanga Bogar. Oyo assisté kinga Mokola Lelo Bama Tabakita Baba Kalmabele fils Mani na préférabino Benilo la papa na 4B les géants à lobby Nabwakaye Ekeyo.